Mutu soki akufi ba souvenir ezalaka ya malamu ezalaka ya mabe te po mutu abimisa mabe azala te me nga na obimisaka mabe ne moko bon mabe na ye Mundweri soki obengi ye na tournage aya arretard akendaka va omoni ayaka arretard me fasa ato azonga va mabe ezalaki kaka moko wana yango pe moni kokenda va ememi ye mpe ndenge aki avant biso boye. Même madame météo na yo babwakaki te mwasi a star aza star. Comment moto akozala pa 52 ans ozanga mwasi ozanga te mais biso moni bamosusu okobimisa mwasi na tv oyembi suka babotolo ye ozomona teke esala vertige okozwa mwasi obwaki suka babotolo ye ozomona bato mosusu bakomi boye mwasi ne yo azobanga kobwaka ye azoboya koyemba po mingi bayemba baza dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter Express Business. Tutunda babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de ba collier ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Pelé. Donc il y a vendredi au plus tard mardi bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter Express, comme ça. Inter Express à Paris. Nous vous disons merci d'être nombreux en train de suivre cette émission qui vous est présentée par Fanny Onema. Fanny Onema Wabino. Je vous présente cette émission, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de votre artiste Météo qui vous aimez bien. Et ensemble, nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de son carrière, nous allons parler de sa vie privée aussi. Ne ratez pas, restez toujours branchés en train de suivre cette émission. Sans plus tarder, je m'en vais dire merci à l'artiste. Merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, merci. Artiste, Nasepi Nandenge na Mono na Oesika na chaîne Nabiso ya Messager TV. Artiste Bonio. Oui, ça va pas. Ça va pas. Mais nous autres, ça va. Mais au moins, nous avons Rolemba. Nous avons un studio lobby. Nous avons un nzembo ya Kulutu Akufaki Mondori. Donc, nous avons un studio d'artistes et comédiens presque 90% d'artistes. Nous avons un studio. Salamo va voir pour na Kulutu to kansa Kulutu o Akufi atiki biso Mondori. Déjà artiste annoncé biso que bazana studio pour na kolela Mondori bazana artiste ça s'appelle ça qui bino na mboka oyo. L'artiste ne meurt pas, l'artiste ne meurt jamais. L'artiste c'est lui qui peint la société. Papa bon souvenir à Mondori hein, actualité oblige. Bon souvenir à Mondori bon
kaka soko bengi na musala na yo soka yo sa musala apporta un plus na conseil alinga division te abandai ko linga division te et en plus abongisaka pe scénario na yo soko osalaki yango boye akozongisa donc yapesa conseil mingi bon souvenir ya Mundweri vraiment yango wana donc mutu soki akufi basouvenir ezalaka ya malamu ezalaka ya mabe te mpo moto abimisa mabe azala te me ngai na obimisaka mabe ne moko bon mabe na ye Mundweri soki obengi ye na tournage aya retard akendaka avant omoni ayaka retard mais face à toi azonga avant man bo ezalaki kaka moko wana yango mpe moni kokende avant ememi ye mpe ndenge aki avant biso boye donc mabene yango wana mais le reste bon tosololi na mo général Makayabu na États-Unis batie matanga na États-Unis epai ya tata bilanga pondolo isanga je mo général Makayabu place na Dallas bango bakenda kolia biloko ya bio ya fresh epa na ye aza na empereur boto donc vraiment ogi boto ambuto ebele mpo tozolela toya matanga empereur mo général Makayabu soko ozoka towana matanga oyebi kaka ndenge osalaka ndenge te etenda ebosa ozosala ndenge yo osalaka c'est ça. Mabe ya Mundweri ezalaka ayaka retard akendaka avant donc yango esali mpe kaka tika bango pa avant baartiste bazolela ozosentir tozobeta lisolo mais na motema ezobrûle na motema tokosala nini eza mokano ya Nzambe mais nalingi oyebisa ngai obeteli na lisolo ya Mundweri mokie en tant qu'artiste eloko nini Mundweri amema na monde na bino ya théâtre. Mundweri azongisa biso na système oyo kulutu ope na pesi bambote te mais que son âme repose un peu ebale mondial moi vantar wana tozalaki nango su te ntango ebale mondial yakufi bavantar ekei Mundweri aye azongisi bavantar donc à part ye donc namoni susu acteur ou bien artiste oyo azojue lokola ye te mwa bavantar wana donc akotisa biso eloko wana marque déposé akotisa biso yango et puis ye moko ake nango. Donc c'est ça, il y a accès un plus dans le théâtre. Vraiment, c'est ça. Merci papa. Et là, on se constate dans la ville de Kinshasa, dans la communauté congolaise, c'est ça que ceux qui artistes à Koufi, à commis Moutouma, il faut bâtir à la porte, basenga Moutouba, payer sa cotisation. Mais ils sont vivants, ils travaillent, non? Être artiste, c'est un métier. Et là, on est ça là que la pauvreté, mais matin, on a bien les arts, matin, ça passe. Il faut que la cotisation soit ça. Bon, matanga pe ata ya chauffeur akufi cotisation esalamaka matanga ata mwana sirage mwana artiste eleki donc baartiste biso lora Tom Cruise lelo soka akufi to Eva babo batala Eva ba Kim Kardashian soka akufi omona cotisation ekosalama te mbongo na ye moko ekokunda ye parce que biso toza mitema be na mboka na biso omoni place tozosala émission bauti musika tosengi on a deux temps premier temps moko boye ezalaki deuxième temps bapesi biso moi libanda mboka basala basystème basite moko boye mpona baartiste kaka et puis na bafin du mois baartiste bazwaka mbongo et puis na basponsor makasi lelo oyo biso awa toza na chance wana te ya kozwa basite ya kotourne nango makasi tosengaka bandako ya bato parce que toza pauvre ministère na biso kutu ezalaka soki banome ministre balobi ke no yoza ministre akitike arumona bando regretter poni batinga kuna pombongo ezalaka te ok na bapays mosusu ministère ya culture et art nde bakisaka un plus gouvernement nyonso eza na kati ya culture et art alors biso sikoyo so banome ministre adécouragé na ye ntango adécouragé biso baartiste tosuka wape donc c'est ça bameka kosunga biso tokofa su pauvreté moni banigérien lelo baza na Nollywood na bango basalela bango batournaka na kati bandako eza na kati bana mituka danger basala na avion na aéroport mais biso mekotiaka caméra na aéroport nde bofilme boye na bino na caméra na ye te so bose retrouve wapi omoni yango baartiste bakufa pauvre ozomona tokoma kaka neti lelo omona soki abega kanda na Belgique te okolia te Cateau de Bruxelles na Belgique soki ye te okolia te ozokopa tokoma bato mabanga onoko judoka luyalu Papi Messi Elvis Manuel Manda Chova na Lukapa nde omona mwa eloko perpétuelle organisation perpétuelle mi motema ya bosse so misola omona mwa muke soki obwaki bote nde tobwaka boye eza te yango na gouvernement bazosolola ndenge président mpe asika ye boye peut-être ministère akitira abakotianga ata deuxième ministère po tozala bien.
Mais le roi mokonzambo ka sikaye beaucoup organiser tellement plateforme moko te bo sangani bo regroupement moko bo sangani bo komeli ministre to bo komeli président de ta société à Transco bazo sala ndenge batu ya ministère affaires étrangères bazo sala bino pe bo komi quand même bo sel mo pétition moko bo sel ba marche ba fan na bino ba tamboli ne to mona na bamboka mususu bino bo suki sango kana nenga ki Congo bozo lela na CC motivation bo mana bala bo sala ba marche quand même. Kopera bati quoi de New York na aibisa tobengana ki to so na ina edi kamina les dinosaures edi kamina ba États-Unis dapesa ba yede wana tozo zela so to kundi mundwiri même à part mundwiri ngamo pe petit frère nga to kufa mon tante nga kufa ilobi oui merci on moni nazana choc makasi donc to sala ngo parce que on a président moko o asala ka mutu na sala ka maele mingi notre président masum na NTPC bazali. Donc, Mbalo, vraiment, au monde, il y a des artistes à Koufi pauvre. Tous à soin. Et puis, peut-être, comme tu as théâtre, il faut que mes collègues passent peut-être mon durée à clôturer. À Kangi, tu as théâtre, mais il faut que tu aies tu bois qu'on va peintre, tu bois qu'on va vernis, tu bois qu'on va mécanicien, par artiste, tu surtout photographe, tu bois qu'on va tu ma tabisi, et pas il y a des musiciens. Donc, peut-être des bisous tout péminents. Tu peux me mettre couler les autres tu couvres sous pauvre volonté. Papa météo là bien en tout cas liwa atino musika na ba artiste et comédien c'est bien dit mais papa tout ça son amotuna par rapport à carrière na yo to habité au studio mais là so bombeli biso quoi épisode série au total internet total la chaîne na yo YouTube. Bon na si bo moninga na ndeko tourner ndebo awa bato ba moni misana osa mikolo na internet ba obanga par-ci par là. Donc nagisha ça nazo leka na 5 chaînes na télévision parce que ba groupe bazo benga nazo leka na ba groupe nazo leka vraiment ba série na osaliza neti na préparer mbutu tozo sala ngona ba faru tozo sala papa Nsakala tozo sala Kokodioko tozo sala ngona ba Mada Silva tozo sala ngona top donc ba simize ba makaya donc ba Zuma TV tozo sala na bango donc ba série osaliza parce que ça musana biso mama tous les mécaniciens qui sont dans le théâtre sans que au salaire yango au vivre donc toujours ça la blog il y a internet pesali et zali internet ezali oui nazana misale belé nazo qui s'appelle Bandamboka nazo que na Lujido production na noko jiloka loyalu et puis na ba patron bazara na bango mais patron autre benga ya Laurent Sokoko des grands pétroliers donc nazo malbanda na okimba production moko ya bango jidoka luyalo wilindeke noko jidoka lo yende akomisi ko pour musicien akende Angola o mutateate c'est lui ba pesi makamutu gouvernement ngol bandimi ko pesa ye asala nyonso comme ya production donc ouais donc makambo yeke ne bien et ezo ke ne vraiment bien mama o banda ko zilanga banda ko mona te siko naza air nyonso nazo leka air nyonso to. Balanda Messager TV toza ana météo ba oba yebiso météo c'est le frère de papa sans socio atika biso déjà météo regret mingi ba fan na yo bazala nango ba to ba bazaki ba moro ya ba consomaka musana na bino babi pourquoi ton grand frère akufi ozwa qui relève ya ninité ya groupe sans souci grand frère akufi ngana zalaki na poto epa ya ndeko na ngai mobile ya Hermine Libambu donc ndeko nanga Narcisse Mayamba mobile ya Hermine Libambu tant via kufi tozalaki ba colonel na Saint-Denis mama ani na ba collection ani muyeta tozalaki na bango ba godeo abega kanda ba Denis Kavabioko ndeko nanga malgré singa famille benda na ikata na te Denis Kavabioko tozalaki na poto to vandaka balobi lokwa via kufi boye via za na groupe na ye ngai pe naza na groupe na ngai ndongo zokende Kishasa groupe avi ezala ye ya yo pe ya yo batu bebeka ke na koya nazo groupe baseleka mba o balatsa ngande munga na lata kabo bana Italie baza ba Bardo Masiala balatsa ngai donc tangu na ye to soina baninga mama papa pasteur na biso Pacheco azan Allemagne na Obaozen moi na ye mama Benedict Genesias bapesi nga ba conseil na batanzambe babi ko zoate surtout bino na bandundo soki eloko ya tiki bazwa ndengo na te zono mwasi me ko zo musala te biso na bandundo za so ya ko fifuna zo mwasi na ye biso na bandundo za bon so ya ko fifuna zo mwasi na ye babiso no kutu mwasi ya me musala te yango na boyaki atika i groupe na ye ndenge za ko évoluer wana
nanga pende neza ko évoluer na groupe nanga po biso bandu ntoza mystique eloko ebeba boyo mona ote Pauline ba pesa pas leki yango na BBC mais loko moi cinéma baza na acteur ne wana mne na tika na bosa na kombo na yem taza président pona malgré na ba départ ba longo belé mais ba bunda ka ba okende eza bango ba osala ligne na bango ngape na osala nga me ba saka na kuma mo ete pona moni ba kuma kaka so ba na posa ko mela kolia wa mémoire de sans souci tout ça ba mona ba zu ba loué ba mituka ba kina cimetière ba kesa ba tapage nzoka cimetière ba kenda ka ba yebi ke mituka pesa ka frein sila jour ba osala ba je frein katani bango pe ba okende ya ngwana ba sala ba biloko na te donc nga na za na groupe na groupe météo eza na sponsor ya libela Didi Kinwani sponsor ya Didi Kinwani yango na data Didi Kinwani partout na zalaka donc c'est ça on a Didi Kinwani en tout cas na ebité kaka liwande kabula vino Didi Kinwani a sauvé des humanités Didi Kinwani l'infinitif Didi Kinwani a numéro 1 ba patron nyonso ya diamant mtu aleka ya zalaka te et puis ba patron tout ya RDC pourtant tout zalaka na makambo na Goma kuna babandai ko senga bo soutenir bana Goma ba msuba otia ba $10,000 ba $5,000 mtu na plafond zalaka na $20,000 mais tant Didi Kinwani na vanda ba kanisa ki ya zalaki balekaki tant atrema ka pesi $100,000 masolo esilaki yango na za mtu asunga batu mingi tokotika ka ete et puis avanda ka balabala moko na président de la République Kabila tant Kabila zalaki ex aza venu moko na chachi avenu na batu pa bazata à part na moni sabani non datongi banda umi balwana parce que le pango wana eza cher eza na le pango Didi Kinwani moko eza valeur à 42 ma pango na ma campagne rien à dire, on a commentaire c'était ça langage que lui papa météo na on dirait mon monter ma bé to ko boya ba problème au tika jamais ko tourner à ta tableau mon qu'on a groupe a fait sans souci à ta tableau mon corps ils a pour ba inviter au t'es pas président pour de chasse to ndeni pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire. Rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il pas biso ba colis ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc elongwaka vendredi au plus tard mardi bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province nini. Sokoko makaka na primuske. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bon, ngai poudre de chasse à tourner pananga, à tourner ba tableau pananga. Tant on peut via zaki moko na tourner na groupe sans souci. Siko et ça la nga passe mingi na kendeka na tourner boyer et ça la nga mabe. Oyebi ke bana sans souci ku fatile lo na tala image na été. Tile lo na ko motaka moke ba photo. Tant na tourner na ozala mal à l'aise. Parce que poudre la benga te za groupe na nga ya za mo musana biso. Ya za mo musana biso ba patron groupe wana. Un groupe qui est fait parce que babiso yo nga météo bo atana sali théâtre té partout na okene ba dorbe nga météo ba la sam sapi mais ça validé ça succès bangola ko douter kaka na mai ndomba ba yebi angote na bamsumona na kisantu ba yebi angote moni biso toza libanda nzamba fula to kenda bela kombo kenda na kenda ba spectacle nga moko na ke spectacle mbuko na kenda nga moko naza
mais au moins par exemple sous ça qu'on a ça peut-être moi mke soki olingi ba bete moi maboko mke na braza et puis na braza encore na beach na kati kuna braza peut-être ba oyi ba été nzamba sala grâce en tous ana yango na biso tout batatete tolinga na makasi tata soko lingana ezaki te tata to na studio biso tout tozo yambane tolinga na biso makasi mais tolinga to continuer olinga nzamba bi place biso tozali place pe to tan kombo na to za moko mba to misa présence na ye ezala na kati to ba to travailler na nzambe mais o ayebi ka travailler na nzambe te ye moko amiyebi kaza mona na ensemble pas pasteur je suis le kamba berger je suis le kamba o na pesi bambote belé noté maman Judith le kamba na pesi bambote belé donc c'est ça ngana prière nga na ko sa nga nyonso menebi ke nzamba zali parce que c'est lui le numéro 1 number 1 les souverains ba kombo tous les lions de la tribu de Juda alpha omega donc fuye nyonso zaye et on a zaraming panaye mais na ko zo groupe te aussi longtemps na groupe na ngamoko groupe sans succès bango mais kombo za biso ya famille ouais. En tout cas, bien dit. Il y a une question de polémique. La Katito qui m'a dit que au studio, moi vocal, Toroyoka, au parti Yembaki. Parti Yembaki, Nazaya ou Lembaming, Mena Yembaki, Nembe Makasi. Monderi otiki bisona boile, Monderi otiki bisona pasima. Mokile lobi otikeli biso succès banda ok bato mokili bakomiko bakomi o liwa yo totikeli mbalo yo bamenizie liwa yo totikeli mbalo yo bapeintre to bakisi matabisi ya liwa na ba musicien bapoliticien ngana sana problème na bango te biso to za artiste oyo ka mwanda mpeza na studio na koloba niso te peza na studio en tout cas to yembi et puis naza na likolo ba ming ba comédie mi ba yembi kuna Papoli na papa malikolo parce que moi je travaille avec Vigas parce que nga peut kalater après kokunda ya mondweri na kota studio la kosa yemba pananga la kosa yemba pananga ezo ya la kosa yemba pananga fera yemba pananga bila obwaka pananga wana lo na osala ngomba la sima po ba ke koza bien na batu nyonso tu masoda bina bana yolote te bila mona yolote vila mwana yolote faire pas mwana yolote mwana beau vent là son peuple malamu ezaka président faire na pesi bambote belé président la coste na so tout mona clip mo to sala na binna la coste na sala clip mo la coste na la ksango bo la sabato ba mona nde to bina mintengi bolandi mintengi to beta mintengi na la trop kibandundu trop ngo be trop kifayu be trop de musique trop de tout ça. Président Météo, tout dans les makasi ya Oyambayo, bien que mission na biso zo kende malembe vers la fin, ba landia messager TV ba sepel na ndenge ba monyo na ndenge osalela ba sport ba mona ki me ba monyo sous en live ba yo ki sous ba kunga na yo. Ozakana end boy Kalombo Christian vraiment mission ngoyo Christian Kalombo soutenir bango émission na yebisa ki yo Christian ngami mi ba belo te ngami mo olata Christian Colombo moninga ngayo te bande onanga tu na yebike Romeo Putu aza star monene na États-Unis na so na mingi aza musicien na biso représentant biso na États-Unis donc esalinga bien toujours après mondweri na okende Égypte pour na okende otala bakambo ouais na otala ba Isama Peko na oketala Bolacier na oketala Poku donc après kaka awa donc tozobongama po coupo biso tozwa mbalo elo dans linga pa na yo ezake so ba memi on a poto en tout cas aux arapena loyal qui marati te poto na kiango déjà 5 fois au moni poto tokenda musala na kozoyo na so na uti Égypte na okende Inde pa Kalombo na kende na mona Christian Kalombo na ya Inde Christian otinde invitation na zu visa pour na koma ona mboka na kenaka te Inde ozwanga na aéroport okay et puis ba mboka msuna okende oye ba onga simake mais tu as okende boye donc c'est ça ouais ngana zaka na Christian Luindama makaza na Turquie petit biso apesa ba conseil belé balei matampi ba pesa ba conseil belé monanga awa ba Jonathan Bolingi. Donc Léopard na biso bazo kende bien RDC bato na sima na bango to na Égypte na otala match donc to sepela Arthur comme ngeza na ko Arthur à part Météo comme na Arthur Mateya na getando na Arthur Maswaku donc il est vraiment ndo na getala bango to sepela même mission ça va toujours kende bien vraiment
En tout cas, merci Papa Météo. Vie privée, non, peut pas battre Papa Météo. Te belé Christian Azarafa non numéro 00. A tout gabi même Madame Météo na yo babwa kaketi. Moi ça star à la star. Moni ba beau frère nanga Justin Tubanza Tomisa wana beau frère nanga Alain Tubanza Tomisa Susanna bana Londres Alain baza à Londres Justine baza na Panama gestion de Panama ba yebi ke o aza beau frère na biso. Comment mutakoza pa 52 ans ozanga mwasi. Jamais. Hein? Ozanga te. Mais biso moi ba msusu ko bimsa mwasi na TV oyembi suka babotolo yeye. Ozo mo teke ça la vertige. Hein? Ozo mwasi obwaki suka babotolo yeye. Ozo mo bat msusu ba komi boye. Mwasi ne yo azo banga ko bwaka ye, azo boya ko yemba po mingi ba yemba baza dessus. Oyembi mwasi no babotolo yeye. Yango mo biso to komi ko vanda boye barinete ngombo ba yebi rinete ngombo mama na bino na Paris rinete ngombo yebi. Donc ba yebi tano bi kato de Bruxelles ba yebi ke Météo ndinga za wana za mage tozanga batute mtu azaka malamu na mokili azate donc toza nata ba komba beau frère oyo kita donc naza pe papa ba no zomo 52 ans meza wate tala vie mondore ki atiki bana 5 ozomona ok nzamba lobaki multiplier vous na pesi mino oyo bosa elango via asuki na 5 peut-être biso to suka na 14 ba 15 donc ba mama zai mama ko zanga te mama zai abona eko boka mama po abona ebo obeta chita simo ke za mama na abona babona mindondo. En tout cas émission na comme na suka balandi messager TV na exaucer mata TV to pesi mino merci na ndenge bo sabona ki makasi tout to gali sur la Météo bo sabona makasi et puis on continue pe ko salango. To pesi bino merci na ndenge bolandaki na pesi mbote na Christian Kalombo na pesi mbote na oyanga ya motema kwa na pesi mbote parce que zali ntanga kombono te na boye pa boto langa yo makasi ya bundeza te. Papa Météo un dernier mot. Non na pesi mbote na Dadi Sasa azana Angola Wilma Vita na pesi mbote vraiment na leader ya 5e génération JC Boussisi Zituli Bo patron na pesi mbote Willy ndeke Willy dans tout cas yana ngai Météo ndekono yeyo donc boss tel tendai maboko bank pe maboko zo salaye kulutu bambote belé na docteur Charlie de Teta chef bambote belé docteur bambote na Isamala junior wana nokona ngai Isamala junior balbi mo pepa sika azo sala makamna ndenge na ye mtaukango azate donc bambote na batutu Janifa ina Paris na pesi mbote na 2 minutes na pesi mbote na Alisala ndeko bambote belé na Apo Firenze José de Londres Labrine ela munene na pesi mbote na batutu ya théâtre o na tang déjà mon lai bambote belé na kokolia nzombo bambote belé makasi vraiment na ngadios mon grand frère et vala bambote belé mama belé batutu ya groupe ya théâtre Congo na pesi mbote ba papi musi bino tout petit chinois babi oza ka tene sa petit chinois ana Paris motema buluku na pesi bambote belé donc c'est bon moi Météo za ba 99995 5 fois 9900243 999 fois 28 11 numéro nanga soko zwinga na kisasa to ozwa na Angola parce que na vanda pa ya na biso kungwati C8 donc place na vanda mingi na lala kuna noko je toka le bambote belé en tout cas Mathieu 77 c'est ça na pesi bambote kitoko. Merci artiste tozaki bongo na Météo to yambaki lelo na sepeli na artiste au simplicité na non to yena ba retard na biso mais à supporter biso kaka ayambi biso pe sans matata nzamba pambola e place ezwami na yebota na ya baksa mikolo ezangiye tokutani prochainement avec un nouveau numéro soki nzamba zongite to yambela biso artiste mususu au sepela voilà à plus. www.poto.com www.poto.com